Le mignon aïe. Mokile komine sengo, mokile koti sukali po etenini. Tuzalaki confiné. Menangongo YouTube était confiné mena. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Chaîne moko. Ngana ebisi bino boitala. Bon s'abonner vraiment massivement dans Mosakoli Shako TV. S'abonner massivement na chaîne oyo. Mosakoli Shako télévision. Kule basi tomona babiloko akanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko. Kaka awana. Mosakoli Shako TV. YouTube est comme elengi. Ya komona ba guide. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka elekina kosekisa na koseka. Ngamo papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Chaîne moko. Bonjour, bonsoir à vous fidèles abonnés. Bienvenue à notre émission Bolingara Mingi. Il y aura toujours un appel pour se abonner à Mosakoli Shako TV. Comme je vous dis toujours de vous abonner massivement, vous ne serez jamais déçus pour une news originale d'information. Il y aura vraiment trop vrai pour nous abonner à Bisso. Et le micro na Mosakoli Shako TV qui est na avenue université aux constructions en béton et au salima to mona ki bien kenzela wana vraiment ils allaient qui na marambe belé to mona ki balibulu manzengles qui on a circulation qui vraiment bien to mona ba construction et salima mais au mona après 3 mois mona nzele baby yango lelo ba ina système ya béton au vraiment eye pour na ko kata makambo ya ba mabe ekota na nzela nzele bukana to bandomageation ekota na kata nzela.
Abonnés, merci beaucoup pour n'andenge beauté dia kolanda ba image na sibino moni vraiment ndenge ba travaux ezo kende déjà à partir ya rond-point ka ba déjà construction ça la même malamu ko bandaka na kianzati koko ma vers ezo construction ezo salama toujours en béton pour na toujours circulation et à la malamu qui ba dégué à la société nzile beba bebate yango ne ba un système vraiment ya construction en béton cette fois-ci. Merci à vous ndenge vous aura toujours wana pour na kolanda ba programme na biso. Merci à mon boss le pasteur Michel Chako, un grand merci à tous les abonnés de Mosakoli Chako TV. Abonnez-vous massivement et restez branchés. À la prochaine. Merci. Le mignon aye. mokili commune Sengo, mokili kuti sukali po ete nini. Tuzalaki confiné. Menangongo YouTube était confiné maintenant. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako télévision. Chaîne za moko. Ngai na ebisi bino boye tala. Bon s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Chako TV. S'abonner massivement na chaîne oyo. Mosakoli Chako télévision. Kule basi tuomona babiloko akanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko. Kaka awa na Mosakoli Chako TV. YouTube ekomi elengi. Ya komona ba guide. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka eleki na kosekisa na koseka. Ngamoko papa woko nazawa na Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako télévision. Chaîne za moko.